nzai kuswa Yohani kapuma kumole ye mosi emoniseli ya Yohani mokapo ntuku mibale na moko toko banda na nzela ya liboso toko suka na nzela ya mitano. Nzai kuswa Yohani kapu kya makumole ye mosi tuyantikiri munzila ntete ntangulu yena bonso ebu mono ya mona zulu diampa yentoto wampa kadi zulu diantete yentoto wantete biamana vyoka mbuka wenani diakako ya mona mbanza ya nlongo i Yerusalemu diampa dikulu mukini tuka muzulu kwa nzambi dia kuba mabonso ndumba ndambisa ya siwa ntoko mudiambo dia toko diandi ya wandinga ya yinene ya vaika mukyando ya vova tala kinlongo kya nzambi ami vakati ye bantu sika kunda yawu bawu sibakala bantu bandi yandi kibeni inzambi awu sika kala yawu yandi sika kunguna mansanga mamonso no mumeso mawu lufwa kaluna vutuka kalako kiadi ye dilu ye mpasi kabina vutuka kalako ngai na kutia masumu ya batata likolo na bana na bango banda libota ya liboso ya mibale ya misato kino ya mine mpe na kopesa bolamu na 1000 generation mabota nkoto mbandu ya ntete tuka damu Noa Abraham mbandu ya nzole Abraham mbutukula mfumu Yesu Kristo imbandu ya ntatu libota ya misatu oyo tozala kosala eza libota ya mine ya nkolo Yesu mbotama ya nkolo Yesu basakoli ya libusu basakolaki mwana mobali akobotama mwana boya akobotama yako zala mukunzi yako zala mutu munene banganga minene batu minene babondisi bisika bazala kozela nani mwana nzambe Mesia mutuna epai na yo zairwa congolais angolais ou africain Yesu aya to aye nanu te tozala kozela koya ya nkolo Yesu asi aya to aye nanu te nkolo Yesu abotami batu bazala na mpongi bazala koyeba te ke mwana nzambe asi abotami sima ya kobotama bana bakufi sima ya bana babokoli nkolo Yesu avandi mbula ntuku misatu de silence na ndako na tata na ye na mama na ye azala kotosa tata azala kotosa mama babotamaka bana sambo mwana ya liboso nkolo Yesu sima na ye babali mine sima babali mine basi mibale bana sambo abalisi bandeko na ye ya basi boyo wana bayuda bazalaki koloba kasi ye azali semeke na ngai te mokolo ngai nabalaki leki na ye mutu azalaki kokata nga biloko boni akumi mwana nzambe nkolo Yesu avandi mbula ntuku misatu abandi mosala asali mbula misato nkolo Yesu akufi asali mayema kokanaki na ye na mokili nkolo Yesu abuti eke ye likolo sima nango mpasi ekoti na bandimi na bakristo kokanga kobuma kokamata bato bati bango na ndako olingi kosambela nani olingi kosambela Yesu to olingi kosambela Cesar ngai nalingi Yesu bati bino na ndako batumbi bino moto mpasi ya ndenge na ndenge babani kokanga bato kotinda bango boloko na 80 ans mbula ntuku mwambe bakangi Jean batindi ye na patamo lokula biso na esango ya mbamu bakangi Yohani bakei kotia ye na esanga ya mbamu Yohani na mokolo ya nkolo mutindi tokendaka na retraite na lutendele likolo efungwani nkolo Yesu akiti alubi Yohani makambo maye nazala koloba na yo koma yango ekoleka te mboka ya sika ekokita Yerusalemu ya sika ekiti nzambe penza kozala mwinda na mboka yango nzambe penza kosolola na bango bakoluka nzambe te nzambe akozala nzambe na bango bato bakozala bato ya nzambe akolungola mpinsole na misu ya bato na ye
kufa ya mibale ekozala lisusu te. Tozongisa makanisi na biso na mibeko moni yambo di etumbanga masuma masekwa bana tuka mbandu ya ntete ye mbandu ya nja. Ntango abimise Adam alubi Adam okuko akamati mboka ya Yerusalemu ya sika Eden abumbi Adam okokufa na lokotaki yo na mabele okojonga na mabele okokufa. Kaye atraki na mposa teke Abel abumiye abetaki ye kobeta pa akwei atraki koyeba liwate ntango eleki me mwana oyo likambo nini aluki tata ya alubi nzambe alobaki na jwi bino na mabele bokozonga na mabele bokokufa. Abeli akufi. Mboka ya musantu ebumbami na misu ya Adam. Nkolo Yesu azala koloba na Jean alubi koma Yerusalemu ya sika kiti mboka ya sika kiti nzambe penza akozala na bango kuna bakumi na 100 ans kokangama esili ediminue. Lingomba ya nkolo Yesu ekoti na Afrique, ekoti na Asie, ekoti na Europe na bamboka mususu. Bato ya mayele bavandi balubi tosala centenaire ya nkolo Yesu. Tobongisa abotamaka dati nini? Yesu abotamaka le 25 te oyo tobulobaka Noël. Centenaire ezali anniversaire. Nkolo Yesu abotamaka na le 25 te. Bavandi babongisi basali mokano yonso balubi lokola tobandi siècle nani génération ya mine malamu tutia ya botama le 25 soki tokumi le 31 sika tokobanda janvier tobandi mbula ya sika. Basali centenaire ya nkolo Yesu. Après centenaire ekumi anniversaire ya nkolo Yesu. Chaque le 25 Noël oza koyeba ntina ya Noël te. Yo penza Yesu aya to aye nanu te. Biso mpa wobo in Afrique nkolo Yesu alobaka na kotindela bino mosungi oyo akozala na bino mokili moko yeba yete. Boni oyebi te solo nkolo Yesu atinda mosungi azala na biso. Oyebi ke Yerusalemu ya sika iti kiti to ozali nanu na yima. Nkolo Yesu alubi ntangu yako ya akomema bino na solo yonso lukuta ekozala te mukili ekosuka na lukuta na ye mponga na ye balingi kondima ngai te. Sika capitale de Kinshasa ebandaki na boma. Tango capitale ezalaki na boma mindele ya basoda baofficier bavandi bazoki na moi kano eleli mokili mobimbo mbum bapuimbwi eloko yango nini likambo nkolo Yesu alobaka ekokani tokolikia ekweya wa na Afrique tokolikia ekweya wa na Congo po ye kuna alobaki na kolongolaki mokunzi ya nzambe pa na bino na kopesa na libota mosusu na kapitale oyo ezalaki na boma 1800 c'est le 12 septembre 1887 Tata Simon Kimbangu abotami. 1681 kuna na Kongo dia ntotela kimpa vita ndona Beatrice abimaki ntango adraki kosakola lobi Simon yaka kotonga mokili Simon yaka kotonga lingomba ya sika ndona Beatrice na Kongo dia ntotela bazalaki na bandako ya nzambe 12 bavandi mama foi Maria likolo ya ngumba ya bangu amoni molimo ekitiri ya lubi kita kende pa ya ndona Beatrice. Mama foi Maria aja kokita ndona Beatrice na bandimi na ye bamoni kimbangu ye wana aja koya na foi Maria baza kokita bavandi ntango eleki mama foi Maria abimi avandi 15 minutes mama ndona Beatrice ayambi ye alubi atodwi ntoma oyo akotambusa biso na Afrique. Mama foi Maria alobi ngai na sina kumi mobangi ngai batindi ngai epa na yondo na Beatrice
yo muntu okosala musala na maloba ya ndona Beatrice. Après 2 siècles Congo colonisé, bakuyamba musala ya mpasi, bakukangama, bakutinda bango ndambo ebipai na bipai, bakomona mpasi. Après 2 siècles na 1881 wana ya botamaki, bokalkile boyi bayibi kusimba babiki. Na 1887 Kimbangu ye wana abotami. Yerusalemu ya sika ntembe ezali to ezali te. Yerusalemu ya kala nkumbu na ye ya solo ezalaki Yerusalemu te. Nkumbu na ye Salemi, nkumbu na ye Yebusi. Nkamba ezalaki nkumbu Yerusalemu te. Nkamba wakamba makanda yezindinga. Kimbangu abotami na 1914 kisolo kele ye wana asolo kina nkamba. 1915 dialunga no yonkolo Yesu alobaka na putu na kolongola kimukunji na kopesa na batu mususu eyi kokokana. Na 1918 la guerre terminée, diangenda munza ya mvimba dimonekene Congolais, Zaïrois, Angolais, Ntsoni avant ndi malikambo mundela uta putu aya kutémoigner que Kimbangu azali nzambe solo yo ndimi. Ok putu, est-ce que dit comment les Kimbangistes? Oh, moi je ne le connais pas. Ntsoni, Zaïrois, Congolais, Angolais, Ntsoni, mfumwa banga kudila nkalo. Kimbangu abotami Yerusalem. Soki boyoki Yerusalema ezali Kimbangu kisolo kele kiangani diangenda abotami lelo amizalelaka wuta kala lelo ezali lokola tozali kosala mbotama ya nkolo Yesu. Muntu abandaka kosakola makankumbu ya Kimbangu ndona Beatrice abotamaka na 1681 tena lelo mutu mwindu olingi kundima nzambe te. Nkolo Yesu alubi bokomona mangumba ya ndenge na ndenge, bokomona bato kimpumbulu bakobima, bokomona makamo yubinu bomoni yango nanu te. Me mutu avao zala mukunzi na lingumba ya nzambe, libusu zala mukunzi na ndako na yo. Owuti awa na Zaire, ozako kima mbangu na Dakar, okendo omoni sabato bakufa misu. Awa na Zaire bazali te. Ozali kowela Yesu yona nani? Grand Marabo ayawa alobi tondimi papa, siko tondimi papa. Grand Marabo ake tubusani papa. Ntsoni, Zaïrois, Congolais, Angolais, Ntsoni. Mundele soki aye Pape Sénoda 3 aye a témoigné solo siko tondimi mwana Simon Kimbangu azali solo azali nzambe solo mintangu yake mbebo kwanika saa yona nani ukuguta putu bebo sono bazali bato bakufa miso bazali oyembangu na Zaire mpona nino otelemisa bebo sono ebo yotiki kuna ozako wela Yesu yona nani.
maboko na biso vraiment ndenge mosusu oyo emonani na kati ya mokili te kimia na kati na biso yawe ezalaki na biso maloba na bino te oyo akoyeba ngai tata na ngai mpe akolinga yo biso misala tokokita tokoya kosala ekongana na biso na kati na biso binoba oyo bokiti bozala na kati na biso mayeba ya kati tosili komona ya yango nzambe na biso elengo oyo bambino misato kozali wana elengo ya chaine tolingi kotiana na kati na bino ezali banso tozali awa na ntina na mosala ya kitoko oyo emonani nana mokili te oyo bino bozali kosalela biso okolisa biso lelo mokolo ya sango bozali kolanda matani ya tata
pourquoi nous avons un concert musical à partir de 17h. Bayembi Bosanate, papa de réception sur invitation de 20h. Biso nyonso sokotopia tokeka kapona. Oyo tokomontana ndenge tokokontinue programme na biso. Bacheta Say